na batu mususu abotama na moi salité mais tanga a comme ko courtoyer batu baza propre ozomone a comme un peu ko s'adapter mais ya boye ya tolonga na poto donc soka utanga na kin awa abotama na famille moko salité aza vraiment salité koko matina niveau ko garder ba slip tana no slip o lati bonga to lati slip o sokoli mbala moko. Ce que tu biso to za bas to za ko tambolo to yeba slip na zo bombango. So ka tsaka pe ba protège te imagine ba slip a bongo. Salité a boye a vivre ndenge nini. Ce que mobali tanga ko kima yo. Tanga ko luka fina kin, ale bokomba fi akin ba kangara batu. Omoni mobali alinga ke sika kimi ezali et sika pe propriété zali. Ce qui ndako za propre même on peut pas kitoko écoute na ndako na bo respirer air moko ya bien mibali mingi ba mali banda pona salité basi moi si ndako ta ne impoli insolente mais ce qui mobala o tita msu 12 heures ayali ndako akoti na chambre aoki na posa la na mbetu mais mobali mso ozonga na ndako ayena posa alia ou bien azda na mwasna mais kokota kazo kota na ndako ebi Batu mususu depuis ba loba mobile ka je t'aime na civil tant ba lati ba alliance ba mona soki za ne ba te soki za ba poème ba komela bango donc so côté ba mariage civil ba te bele mona ba poème wana o ba réciter la biso wana ba jeter mwana donc e banda ka tant ba bani ko linga liboso ba jeter mes souka joie mariage civil tant ba loba na wana jeter mané souka ka wana. Bienvenue sur Koli Média Télévision, Myriam Koul, la présentatrice, autrement dit mineure de la presse. Sur ce plateau, nous avons à mon côté invité Balobi Maman Magui, moi aussi à Fossette, une très belle femme. Niata Osivika. Matame Kotara, le quoi, papa chéri. Je dis déjà bonjour à mon invité. Si j'ai un bisso, il y a Lélo, Isaac, Tozobeta Masolo, il y a comportement, il y a Bassi, il y a Poto. Basi ya poto balinik ba we la trop koke musa ba tira randa ku salite ba kibaranda ku te ba kibara balante ba kibara papa te yango to bengi maman Magui poto solo là. Je dis déjà bonjour maman Magui. Oui, bonjour Mariam. Bonjour na ba bonne nyonso ya chaîne Cool Media. Ba mbote vraiment dona ba maman nyonso ngalinga ba maman mingi ngabena ba papa mingi. Donc, bon s'abonner, il faut que pour la caméra, il faut que na mongo, on a bien la vérité parce que bon kata nous on a kingoté. Vérité pesa on bo kabonté, ça veut mundu quitter, on a eu aussi na plateau abattoir. On a kato sur la kandi ka monde ezaleli. Kacha kwa za oseka. Alabi ozomona makambo je donner ma oja. Si question d'ambition avec Bosso Isaac. Est-ce que ceux qui mobile ya pesio droit au sala, et ça pour son de la responsabilité n'y a ndako. Bon, normalement, ils ont bon côté. Ceux qui m'ont a pesio droit ou bien autorisé yo que au salaka, osa obligé ya ko bongisa makam na onyo sa ko bongisa ba programme na yo. So ko ebi ke au salaka tamso maka 5 heures maka 6 heures ozonga tamso ba 15 heures wana. Donc il faut mettre un peu ko bongisa makam sou ba 15 heures wana. Pona tongo ozalaka un peu na liberté. Et surtout ba maman bilamba ba papa ko prendre soin bana. Yango moni lelo mibale bele ba koma ko regretter pona nini basa ba koma ko sala. Mais ils ont basi mso maele ozaka malgré tout bazako asala musala bango mi baleba bimana mbali na ye mais soko ke na ndako na ye omona ki azana na planning na ye abongsa ba programme na ye alamba bloneta mso ba une semaine ou bien ba 2 jours abongsa ado asali ba comme c'est normal. Donc ils ont ma bête que mobile autorisé moi si ko sala ils ont ma bête. OK. Vraiment na katia lisolo na biso ya lilo je vais demander à Maouja ti la biso vidéo wana après tozonga yo morotala tant tozonga comprendre pourquoi na lobi likambo wana. OK d'accord total. Moi si yanda kutala tala basani 3 jours bikola mesa basani 3 jours ngana zamba be botala bikola frigo tala mbeto bana tala bakale sone mo esika tiki yango tala ndako
botala mwasi libala ndaku wa sokosa minotala besui botala ndaku salité abimi tambetu. De retour sur ce plateau, Bissos Doto la vidéo, Anaboyo qui n'est papa ont déclaré que moi si wana t'as la place de tirer ba collection, t'as la bassani, t'as la chambre bano, t'as les chambres à Mobali. Maman m'a dit beaucoup mot. Yo pour ta vidéo, j'espère que ton moment ni ça li ondengeni et tant que maman. Donc premièrement, et c'est un soni nan. Et c'est vraiment soni pour ndako des ordres boyer. Moi c'est un gars ça vient bopunda. O babenga bina o biso benga bina bopunda donc ekunde donc salité penja donc ya salité. Omoni n'est-ce comment on a boy aza vraiment abotama penja na place sa salité parce que propriété babotama nango ezabena batu mususu abotama na moi salité metanga a comme ko courtoyer batu baza propre ozomone a comme un peu ko s'adapter mais ya boye ya tout le monde a pote donc soka utana na kin awa abotama na famille moko salité aza vraiment salité koko matina niveau ko garder ba slip tano nous slip oh lati bonga to lati slip o sokoli mbala moko sko tande biso to za bas to za ko tambolo to ko to yeba slip na zo bombango soka tsaka pe ba protège te imagine ba slip a bongo tela biloko lambe ba sani salité donc ils ont dégagé solo donc azo supporter na yango donc faut la non source à moi ça bongo donc esika uta aibi propriété te bon moi c'est propre a ko jamais ko lesa basani 3 jours salité a supporter non solo anate en plus salité boye ngane tinga na ko kanga pe ndoki pour salité na kindoki zelo moko pour so muda beli bo maiza ba demons akenda wapi akina directement na donner tindako za bena fulu. Donc ce qui nous dit a envoûté batouana a envoûté bon bien parce que bo pundeza wana salité za. Donc ils a vraiment pas si bo punda penza. Ils a pas si pe mawana soni ko mona bataboy après rocha mona openga za mwasi ngaza na poto. En tout cas on a fait tabac sur a poto o babimaka ba 4 mais so coach na ndako na bango o sentir que non muta vivant na ndako. Draco de sauce dans 4 jours. Au fini kango. Mais jour sokolengo, au fini quand au sentir neti. Il au moins changé. Donc neti donc mon pépé mon beau, si moi mon boy. Sko salité boye à vivre ndenge nini. Sko mo bali tanga kokima yo. Tanga koluka fina kin. Ale bokomba fi akin bakangara batu. On peut bomba lo baki balobi non pour deux autres mots koleka moi beaucoup bendana basa poto baleki basakin pe babite biso to leki bino si on a bina maramba bonde zo salema so ki mo bala zune inze ndo yo mo utolo baki aye akitine azune fimo boya kin awa amon ke fiwa na bongi na ndoka bala après bo benga ngo to benga ngo nini mo bala za ndumba to yo mo sinde mtoti ki porte ndako na polele non mo bala za ndumba te eza mwasi moko donc yo moko bena o livrer mo bal na yo. Exactement, ils ont abattu au banc moko, bah font la bena porte, ndako munene ko, afre bena porte bena kia, azi bena mako na papa komboli, sans qu'on se rendre compte. Au moins mobali alinga ke sika kimi ezali, et sika pe propriété zali. Soit qui ndako za propre, même on peut pas kitoko, écoute en ndako, on a beau respirer air moko ya bien. Mi bali mingi ba mali banda pona salité à basi. Moi, je suis impoli, insolente, mais ceux qui me battent au 12 heures à aller à Ndaku, à côté de la chambre, à aucune posa là en ambetu. Mais mon bal me sont en Ndaku, à une posa, à l'ia, ou bien à un amoisne, mais kokota kazo kota Ndaku. Salon désordre, chambre désordre. Yé mon nom nanzoto, le cas si babala yé, à comment on est trop sûr. Mon bali. Na dégoût au moins a pété sili. Tant a pété sili là, a quoi bien un peu mastani moi bien pe libanda avec ton moi photo, moi mboloko somo boy, avant da obe soit à côté moi resto. Mi bale beba côté ba resto bo mi bale msusu. Atanga matériel ya na resto, alingali 12 ans ndaku mais tant ya ndaku bizarre. Bana kuto bongo si bana te. Mwana abwaka pampers koto, mwana sa yo mona loko komika a jungle. Tant ok libanda. Abwa qui venait. Après comment le baki ba fi akin. Non ba fi akin te, ba fi akin de ba timbilande ba papa, ba timbilande point wana.
Pour na qui va faire saleté sur monier sur landeli. O comprendre que qu'on a bon moi zando qui maman na pas zando ko hérita. Hérita qui me doit la kisalité. La kisalité. Pour ba fille au ba quartier o sera de sera bon ba kanga rendo ki bo banga mais lo so monier ati moi kabelo na ye alati kitoko na kindoki ebunga do ba fille qui ba timbela mi bal balingaka propre. Mibal balingaka moi ça za poli mibal balingaka tendresse mon bal balingaka ba prendre soin na yé donc on sentir que non naza pas moi sinanga ata boboti bana 3 4 ngalo bana ba maman nyoso mon bal akola raté mon bal ataka aussi 60 ans aza toujours na besoin makambo banda o sali kala wana o sala kango kaka ya mona tango o sala banga ngoti allez ake libanda kona ta okuta magi boko mwana mongo azwa ti makona mwana na o ted atie ya maseye tango papa oya olongole moi chemise o lamble papa na guna e obiki na kosote Mariam eza basi belé en tout cas depuis ba kota ndaka mabana na bango donc plat préféré mbal na alamba ngote mais ayebi na ende te kutu ayebi mais mosusu ayebi bona ki chéri tant dans l'ande la papa linga nini moi ki chéri to ba kene pa ba mabo kilo moi no linga nini o moi nga linga mingi pondo limbondo mais ba lexa moi mbisi moi mabaku wana na moi lituma wana bana olamba ngo pona profit donc tanga coach na ndaku po lambela mobile limbondo e komi problème moko ya grave. Ozo comprendre. OK, mobali nga lo baka mibali mona bon mona chaba ko bana mo amike do akoti ko ba lo mo amuki oyo moko comprendre lo moko amuke kaka abimi pe libanda. Ok, merci beaucoup. Bino mo boyo ki abi mobali nga ba bonde la ta komi na 60 ma weja ozaka bébé. Ba kola raté. Ba kola raté. Pour mo mususu to te koloba kala mingte to si koloba. Est-ce que ceux qui babalio ba chio na kata ndaku yo moi si babalio est-ce que ça interdit au benga mobali no tango za na pause na msala lo bébé? Est-ce que tu as mangé? Le boulot, ça se passe bien? Chérie, tu sais que je t'aime. Tout le monde va maman biso babala bakota anda ko amba bilo ko ana basala ngo isusu te. Mais trop sûr te. Ngalo bara. Donc ozala trop sûr. Rebi bato mususu depuis ba lo ba mobile ka je t'aime na civil. Tant ba latsa ba alliance. Ba mona soki za ne ba te soki za ba poème ba komela bango. Donc ce côté ba mari civil ba tebele mona ba poème wana o ba réciter la rabiso wana ba jeter mwana donc ebanda katan ba bani ko linga liboso ba jeter mes souka joa mari civil donc ba lubana wana jeter mane souka ka wana donc tanga coach na ndoka libala abosani que je t'aime n'est pas mon balza important abosani que mon bal est moi ça pose allo bébé boni msele kibe papa nanga ah d'accord c'est bon boni qui meza wana nyo sa bosani angwe akomneka donc maman trop sûr aza ndaku amoni aboti non ko bote beza longa assurance ta libala ya libala te libala beti ba tuna ndoko za pas assurance te miso baba na ba perda libala ka bongo mobali ndengo bandaki na ye foko kene ka bongo nga mona ba mama miso mikolo zo mona bango soko ta ba osa bolingo o mo lokwa ba to ba na lobby yango mona soki moko akufi moko muso alandi mais lelo te ya lelo soki mobala akufi moi satikali moi ça zo bona okufa donc bolingo mo ezela ngo soudete. OK, il faut peut-être lingana to kosa ka bolingo te bolingo ba kosa ngote parce que mobali tanga zo ceinture bolingo au fur et à mesure abalio bolingo zo diminuer nango. OK, tant que tu bobani bolingo il faut mata les ceux qui sing bob maboki ata ko bina quelque part na papa boké pété ceux qui sing pata bokendo li ata na restaurant. Oh, je me souviens ngana festa en tout cas coup de chapeau na baso a poto basa Kishasa on a mona bon bala na kala basa ba 20 ans neti maman na mado mafuta na mona le 14 février à Benganga na mona décoration ça na ndaku na ye no bi non maman vraiment aza vraiment souka na maman o mona bazo kola mais bolingo na bongo zo kola te bolingo za toujours jeune donc et singa mo bana do oluki be muto abotikana bana atokei pe ah boki pe na piscine be boko nager pété bo nager pe
boloba pe makamba bolingo boke bo formater mémoire loko ya téléphone soki eza saturé faut formater ngozongi vierge boke pena bokangi pe bachombo bosali bolingo wana bosololi obina papa ba je t'aime ndenge bando loba na ye vraiment papa pe eningise mwa nzoto esala yeke bamalo bakoma lokwa basoda baotina baona kitona temasa kota na ndako ayebi sino balonga mbali chemise te bilo niza likola te ayebi atete nde bazalaki non papa pa ye oservi papa zolia ozolongola te basende ata na mbisi mopo ozolesa pe papa mo masola bolingo ntongo bobandaka mais bango bakomaka non temesi babala baza bango trop sûr mobala ye analembi na ngai biloko eza amesa nalembi na ngai mwana kende kotanda mwana tiela papa mai na douche eza mabe bamama eza mabe na bolingo nyonso te kontaka nyonso na bolingo eza important ataka komase papa kaka okotia papa makona mai kobongisa eza important ata boza bambongo na bino ne papa kenda so basalon wapi mais important moko maboko ya mama maboko ya mwasi na ye esimba ye emase ye eza mabasi misusu na bilamba mibali basukola ya terre ngai bimbali misusu bazana omone pena kwaka ube mwa ake na pressing ake atiki bilambane ake alandi nango ozomona exactement pas to meka un peu ko changer yango lelo mibali bazokora suko za makolo moko bakongo za kama makolo mibale moko koto basi be ba comprendre na bango ana choisi suko to mo sa comprendre que pourquoi mo bala kimeli kuna ye koto yo azo multiplier yo koma kuna o kisi te oyo bando sa mbali kala tan bolingana ka à retrouver on se place mosusu au perdre pendant temps ba kombote mbala bima 7h atika mbonga wendi 7h mana kenda wendi 12h pour ya lamba 17h 30h mobala ya kutia opelisa en tout cas ngana yebi locataire na biso atika la mwasi ne mbongo na tonga va makando lobiana mwasa lamba do akuta mwasa olamba donc akutaka te bolembu te on entend ba koza trop sur mon te que donc pona ye ndenge sa vana na kitu wana ba roning c'était ba ko longolete ezamba papa mususu ba supporter maka mususu parce que ba ki maka divorce aota ke esi na balaki bana aolingo divorcer te donc azana ko résister zo supporter pour à conserver quelle éducation bana parce que divorce boye bibino moko ezakana ba convenient belé na foyer ba msu ba balinga sa divorce te mais a préféré na ye a tricher na ye o akana eta msu ko sala ngote et puis msu bazana ba tricher na bango te mais moi si to kamonika mobala ye na ndaku ba kambe komi ebele ko répondre mobali mabe ko kanta mobali mabe langage wana biso basi obabala obachana ndaku to ibasi ko binga mbali bébé te papa e ko makama Dieu donné ni yango mobali no bozaki na ndaku bolala ki pongi bolamu ki na ngai ana osango simate boni boyoko non nambonga wendi mbonga ti ola na mobile na balabala Dieu donné yango mbonga mapapa no tikite na balabala. Donc ils ont vraiment pas si peu mawa surtout pour un problème il y a comportement il y a langage vis-à-vis à mobali ngaloba mobali ça être moins cher mobali a passé oui ils ont combien de personnes au lelo bazana ba église au lelo ba l'exaton na bango pona ka ne fils que mobali kaka bala atiena ndako miso ba lukaso alliance terre aotesko h ndezo kende azapa sa mtu kaka ya to vanda kaka et après ça mbala na bolingo basi ba komana ba langage moko ya mukuse pe mbali na bango kia dona mobali voir même kutu tonton mo akomela na WhatsApp naza abi en tout cas bosele biso émission ya comportement ya basa poto tala moi si ngai na bima musala mobali ki posta moi ça peut être réponse ko la maman na yo
Donc, tala na réponse oyo abinanga magitala na dalaki mission na yo mais bon mais kena mona permanenti ba point muso ba sa poto bo simba te pourquoi bo banga nini ngabe c'est jour aux occasions to sala émission na omoni ezana mibali oyo vi o mama na bango paso mama na bango amoni leti lo comme moto ti lelo abala yo balinga tena ba mama na bango. Donc mobali mso tango olobi kaka ofinga ka mama na ye yebaka na kacha mutema bolingo esili bolo bateke azala ka mwasi na ebutu non comme maman na 9 mois mariam ko bokola mwana estu batu so bokola bana bango moko em soupe na propre fort mama teka makala mama teka mapa mwana lo ki nem kila poto opesa mama ne valeur mais basia mabala bakomona ba bokloneti ba mbanda na bango lokola bandoki omona mwasi soka mobali abaliye mama bokilo ye lisusu te donc soka ye akomo kimisa ba koko na ye mwana lali olanda pe abondo ande mama ya mwasi moko grand char so mama mobali ndinga bokola mwana ye ape ba mama na bana mibali eba mama bazaka jete na bana ba mibali balinga pe biso bana basi mais so longwe baka mama talaka bakoka ba mbene balengela bango balinga pe biso mais na bana ba mibali basala ba jete to ba mama il faut to yebaka langage no ko lobela mobali parce que c'est pas facile mobali abala yo misupe babala bango te mais bazaka na ndako mo andimi azwa charge na yo obi exemple biso baloba ya ko bala na ete ya ko bala na ete azaneka touche à tout. Alingi fait bien tiki. Alingi fait bien tiki. Mais cause engagement. On va na moi si pour na vie mobimba. Ya. So mobala chona ndako. Yeba ko pesa e lokumu. Yeba ko pesa e valeur o azo mériter. Ata ko kosa yo mais na mutu na ye. Eska ndovanda. Alingo so mabeta no ate. Mwasi na ngana. Mwasi na ngana bimisela mbongo. Obi mwasi na ngana linga nga mingi. Mwasi na ngana respecta nga. Mwasi na ngana linga ba famille na nga. Mwasi na ngana mwana na bota libanda alinga kai. Omona pona sa mwasi na mabeti. Ao tricher mazo linga koto tezana eyebana azo protéger kaka mutema mwasi donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Magui Bokungu, c'était mon invité sur notre plateau d'écoute du Média Télévision. Bon, qui n'est pas PC de mot. Tout comme une ambition à ce cas conseil ni recopier ça na ba maman, na ba jeune, fille au barota ba ma les autres coups na 6 mois. Ba to ba na ba on a 2 semaines baka. Bon, conseil ni recopier ça ba ndeko na biso ya basi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Mariam, merci beaucoup. Na abonné na biso merci beaucoup na batons balinga magi beaucoup mwana mongo ngabna linga bino tellement mingi conseil on pesa na onyo sazaka mwana mwasi parce que za ba msu baza mikolo mais bazo pe okazo ya ko kola ta msu ba mama na bango te ba te ya bango te ezali ba fille msu bazo avantage mama na alakisa omoni mwasi azana une image moko ya ngaba moi ça image net ya église parce que toi ba pesa exemple à moi si parce que moi c'est une image ya église mama edikaka mobala kendaka mama tikana ndako so moni mwana bébé ba kontana mingi ba mama et ça rare ba connaître parce que papa moi papa bimi na ye maman mto tikala alandela mwana en tout cas faut que ba kolinga mobalo nzamba pesio faut que ba kolinga na motema na mobimba tant toloba amour eza da ko englober nyonso tout monde a respect na kati tout monde a respect na femme mobali tout monde a kolengela mobali en plus na bolingo ba soupçonna mututé nga loba toujours na bandeko na nga basi mobala za net toujours na raison mobala ko za na basi 5 6 yo garder ka bande non et surtout sur nos premières dans moi sandako o tchala mwana yemba ndeta baoba mais kuninga na raté moi sandako za moi simoko o akoki koninga na mo ppt parce que il doit protéger mon bal naï la preuve en est ba kondi so balingi ba ko esaye ba luka toujours basi na bango tango 8 mois sa mokondi o ko esi mokondi tango 8 mois sa musicien au quoi c'est musicien donc moi ça c'est la puissance mon boy en tout cas ba maman bolinga mbena bino makasi boye kola eloko yebite yekola ko yekola za nango lisumuté respecter mbali na yo yeba konika bilamba soki biloko mbali alinga kolo yebite bakoma kola kisa bato linga mbali no azaka vraiment à l'aise linga mbali na yo a se sentir que non moi so na linga malgré to bota na ngani naza moi na liboso
faut que mobali no bena mobali mwana no liboso parce que bana na ba na sima okoki jamais kozongola ba droit mobali non pour satisfaire bana non papa liboso papa faut se sentir aimé faut sambela pour na mibali na bino et surtout moi faut en moi sa prière en tout cas coup de chapeau na baso ba binde ba buka mabolongo baso ba buka mabolongo baza baso ba bikisa mbele ba bene mitambo ebele eza mibali so ba bima libanda eza karate ke o to moi so za mabe peut-être esika ka lié ba chile pe biloko mais tant maman za moi c'est mabondeli mobali na oningana te o protéger foyer na yo o protéger musala mobali na yo basi belé ba memela mibali ba malchance mobali tanga bali azana mbongo mais de pas balé mobali akoya na se pour nini moi c'est mon cas beau sambela te en tout cas na OK pena mulaité parce que émission eza vraiment heure ba maman et le qu'on senga bino boye ba bo sambela ka makasi bo linga mibali na bino bo tsa bango na première position boye ba ko considérer bango boye ba ko prendre soin na bango bolinga te boluna bino enuna d'autant ba te ba noter bino ba ki non en tout cas couple yo boluna bango enuna te bo pesa toujours ba papa raison papa ta ye 1h du matin yamba papa tuna papa oye erbe po nini kozate ka luka ba soda na ebete so ba soda o ba kende nini mo ba zo beta porte o boy ko fonla mo ba li porte azonge sika uti sko tant mo ba zo beta porte wana et surtout na kine lo ba kuluna bazala na bango na ba porte be ko na ba ninja baza so ba nene baza po eza ba quartier mususu so mo da mo libanda ba ko kate pe kingo Skota mobali azobeta porte akota na ndako yo zoboya mama za motema munene lokwa bassin ya sokola papa olo basaki ba koma osomba tala basa munene pono sokola papa mama za motema lokwa basa sokola papa papa ya iner yo kalinga ka papa oliate na tongo vanti mobali na ote papa nanga ba erozonga na kozonga so ba wana te ko papa au changer papa la nenda ko tozongi 5 heures ta mo ko ba no bazana besoin mo no te yo saka ozo kangelo ngolo la soda azokende armée papa zongi reta o kangi ses ennemis au PC fait vert papa il est 2 heures du matin yo siliki lo ba yelo 5 heures tango il est 2 heures du matin solo na mobali na yo en plus nga lo baka soko sona mobali na yo ko laksa kanda pa mutunyo sote ni pa ba camarade mobali donc mobali so ba camarade ben anda ata bo sona ki ndenge nini ko laksa te ke o sona ki na mobali na yo zala normal et puis no ba sona ba mama ata bo swani na papa ko pimela papa nzoto te po za bilei na bango po misubo koma soko swani na papa o komi ko latele jin na mbetu o soin na papa o komi comme alingango mingi o zui o kangi makolobi ke non akozwango lisusu te yo kangi makolo bo so akoza le banda ba pesi en tout cas oza mateur koyoka ayoka oza pe mateur kondima andima oza mateur ko sala asala achana misala po biso basi nzambe ta asala biso alal sa mobali alal sakai est-ce que bon bazalaka après nzamba oka moi si facile mama soyi bazweli ombanda mama buka mabolongo bambanda muso bakima na ba prière bituma muso ezaka nzoto te ezaka molimo tango ki mobanda ngazwi mbanda mama buka mabolongo na se sambela omona pe piu po biso pe to kana na nzambe en tout cas merci beaucoup na baboni na biso merci beaucoup na bato balinganga Benito Kotokologie babi la française merci beaucoup à mon vieux Bob qui sont depuis Paris donc merci beaucoup na bino nyonso merci beaucoup na Mariam parce que ayambinga lo na plateau en tout cas merci beaucoup na yependo disposer tant merci na bato nyonso surtout au bazara vraiment on a scotché pendant Hollande émission na biso. Je dis merci à Rachel à Carmen pour son assistance. Le bijou, si tu nous manques beaucoup de monde en a été, puis Dieu de Nema, oui, j'adore comment je te dis merci. Merci à maman Françoise Ovita pour la confiance. Tonton chéri de Vita, Bambo Tebele, Bob, Bambo Tenayo, Batunion, surtout Bazarana pour la biso. Sans oublier Francine, ma vipi, depuis Paris, je te salue aussi, mon vieux. Puis Axel Toya, Bambo Tebele. Donc, moi, je vous aime beaucoup. On se retrouve prochainement. Bisous, bye.